musuba mwa batu luka bakabo bedingo mwa batu wana edingo boma batu aboma batu ko botilo aboma batu baliaka mutu te eza ba spirit makila tango ça dit sacrifice makila yo bamune zo mata so comprendre tango ça dit sacrifice yo bamune zo mata balia mutu wa ngombe boite eza ba sacrifice makile kati ko sala ezalaka au sacrifier déjà mutu ya habité akena prince mabo pour activer batutie ndio anasibadi aikala aja sacrifier c'est comme ça ngaye kacha mabe na muna kabo na desh na stade wana na buna komba ralenti nga na stade feka novembre komba ralenti na kabo bino boso muna normal mais combat est comme en ralenti na beta kabo donc 15 minutes sans repos na bete pendant première minute na 13e minute akena coin a évoqué ya Sami Keko na ye ya Sami a évoqué milingi bi fois le Keko na kuyi na mibisute a betanga simana ye na chip a betanga na monontre ba betanga nzetao de la bella 3 jours na ndako bakiswa na bella 3 jours na ndako na magatena ko hotel mati nena ba famille ya papa Mathieu Matondo mwasi na ye Mandolina banana est-ce que ba se retrouver à peine na groupe papa na bango ne boza eloko koti boye na fin du mois enveloppe ndo futa batu bolongo le pe para famille maman tala musato salaki et pesi biso autant ya bino yango to ezala yo mo logo ozo diriger ozo lia nyonso futi bato etikalo china poche na pour place bakunda sans souci so ke otala yango bozu micro na bino na caméra bokende botala place bakunda sans souci na mbeteko kapasi na grandeur sans souci bakunda na mbeteke na place moka bachaka Pierre Tombal et ce n'est pas significatif que comédien ya rana ya kola na place wana pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na baye banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence. Flamboyante, une plateforme de distribution des musiques en ligne. Les producteurs et artistes pourront désormais suivre leurs ventes à partir de leur profil sur Flamboyante. Question de vos droits d'auteur? Voici enfin la solution. Avec Flamboyante, les artistes possèdent en réalité leurs œuvres, puisqu'ils en ont le plein contrôle. Le partage des ressources se fait de manière transparente. Pour les consommateurs de musique, partout que vous soyez, vous avez maintenant la possibilité de vous procurer des œuvres de vos artistes préférés. Achetez puis ensuite téléchargez votre musique à partir de votre téléphone portable. Avec Flamboyante, les bons comptes font de bons amis. Officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuit de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et
au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili. Merci nande boza ebele liboso ba télévision na bino pour Rolanda. Simple présentatrice na bino moi amsa na bino na deji Bwakungu. Lelo toza na commune ya Lemba awa toza na mama Falai na toana vini karonge na Lemba super. Donc eza et pas mama Falai place wapi groupe sans souci d'Afrique et répétaka. To ek to kutana bango par rapport ya bateau ba bengaki biso nde boyese to yo yeba nanu makambezo le kanakati ya groupe sans souci to surprendre bango bazaki na répétition mais to na moi suka tozana président na ba chef ni surtout to meken kosoana bango moi moké mais mutasali ke bozo biso na bandako boye mutasimbi caméra van mona na montage tozana sim cc de yenda sali ke bozo ba image kitoko na bandako na bino mbote président pour de chasse mbote na desh Ibwakungu mwana ina solo. Jour pour jour, 10 ans déjà, depuis Papa Nabiso sans souci Matondo, Atika Biso Matie Matondo, le 23 juin, ça 10 ans déjà. Yepsa Biso Nanou. Banda une année, Tina 10 ans, Otokiko qui c'est le mois de juin. Makamni beaucoup de temps on a katiwa. Bon, jour pour jour, 10 ans Koki, non, il y a juin. Le 23 juin 2009, le 23 juin 2019, ça fait maintenant 10 ans. Moussala, bon, bah, j'ai une chance, hein. Bah, j'ai une chance, babi, le roi sans à Koufi, dans le groupe Koufi. Mais nous bah, pouvons le contraire. Tout pouvoir Moussala, dans le sondage, tout ça, les premiers, tout pétard, bah, personne tout ça là. Donc Moussala toujours l'écolo. Ngamon na satana ina ngote. Donc musala toujours l'écolo l'équipe technique o yatika yango travaillement wati lelo. Simo photo mboshilo kinzonzi les grands réels bien merci tant tout la montage to équipe ona kaka o ya mno sana bango. Yango travaillement wati lelo. Donc ba difficulté za makasi na deji. Za makasi ko diriger ça passe. Mais faut ça l'étoile wala ko diriger. Et puis ça me tourner sauter. Au sein du groupe, mais aussi au côté, qui leadership et babota manango. Gabano dirige la théâtre, n'a qui dirige na catch, n'a club, attente, responsabilité bien na catch. Donc n'a la théâtre, donc leader babota manango. Au sommet, babota. Otika catch. On a sali, on a encadreur. Nous sommes dirigeants 4, il est là, nous sommes président et vice-président, il y a Kin West, il y a Catch Kin West. Nous avons président Bunda. Il y a Bunda Soute, tout format Baba, na élève. Ko Bunda Soute, Bunda Soute. Mais ba collègue sur Basi, Bunda Bunda Bango, Basi dit très Bunda ka, Basi belle ba mettre pakasa, to Bunda na oti lelo. Mais ngana comme vice-président il y a Kin West à Catch. Donc, nous sommes dirigeants, nous sommes dirigeants. Donc, et ça, moi, qui l'a mis dans la case à diriger. Ça n'est pas. Président Batutu Baota la biso tant au lobby qui est aux alarmes catcher, le lot comme vice-président. Biso surtout le lobby qui est catcher bazana kisi.
bobunda pamba te fo mo eloko za poso to participer na bakombo omona msu mutu aobimisa mutu michopo mutu aomela makila mutu catch na biso pena ya mboka bo excuse nga bakacha na mona yango salite na ko participer na komba te na bangaka po totala bakacha ba américain za raloka ya biso te donc présenter des abou ekiso za on a catch yango même on a théâtre poti lelo continuer au diriger non catch mamba catch théâtre mamba théâtre effectivement catch ana kisi wana ngamona oui mais na ça la différence ba différence déjà maman c'est sira na wanga ni te fa ba vérité na kisi non boma bat combien te ba kisi ça go boma te kisi ni ça ndenge mo bote musuba boma batu luka ba kabo ba dingo boma batu wana edinga boma batu boma batu ko bo tilo boma batu tilo edinga boma batu tilo boma ka mais kisi na kisi ndenge nango yana ndenge nango ba mususu le mususu ba kato bambula ba mususu ba sacrifice mususu mais on ba jali menga ba mutu te c'est la chance à basi voilà mais salaka mais la ça déjà délivré gloire à Dieu na comprendre ça après na ça déjà délivré donc mamba catch la théâtre c'est autrement wana po yo ba délivrer des gens ba délivrer ba longole molimo wana mpte kis na aussi za ko fo kanga singa loketo mais olongo na yo ba délivrer mozaka vice président moto zaka na milliard batonga bakisi ko encadrer c'est le mususu ko buna na ring c'est le mususu ko encadrer c'est le mususu o so encadrer bana o so la tsabango mais ko na ko mula souté pour na ko mula souté pour na bundi trop na destre bangola baboke beli trop na bundi trop na ko makase HB Boussani marque be dingo petit la buna dingo âgé plus que moi ba ko na bazali mais ngana préféré na tika pour na ensemble déjà na mona nzambe na sala délivrance na louange pas ya passer ngala sala délivrance kuna na côté retraite na sala délivrance na sala chaîne il y a 3 jours sec do ba bisanga ba bilimi on est limwe bimwe ganga ni aussi bimba donc ndema milimwe mapende ganga penda bwe ngai na bimi yepe bima bon j'étais ngai délivrance 12 personnes 12 ben antecesseurs 12 personnes nagi donc prière ma casse donc des fois en tout cas mes pépés ne sont pas baissés bimba na parce que mon ensemble ko sidika te po to beta masolo est important bat ba ta la biso ko bénéficier tant balobara mutu neti lobi edingo alia mutu anezala ndeni il faut boma mutu neto za toke to sombi ngombe obomi ngombe yo lambi yango to baboma mutu makila mutu ezala ndeni po tongo bomi mutu mutu akufi akoti morgue to bimisi ebembe toke to kunzi to monde to kunzi bo ezala cérémonie na poko bimisi nzoto bolambi yango boliango lo wangulu to ngombe to za ndeni kolia mutu wana balia ka mutu te ezala ba spirit makila tango ça dit sacrifice makila yo bamune zo mata so comprendre tant ça dit sacrifice yo bamune zo mata balia mutu lo ngombe boite ezala ba sacrifice makile kati ko sala ezala ka au sacrifier déjà mutu ya habité akena prince mabo pour activer batutie ndio anashibadi aikala aje sacrifier c'est comme ça bon on a soit taoul ba mona mo donc kacha mambebele surtout dans le théâtre on a mamba kacha sport surtout dans le théâtre moka ya kacha poto sukisa wolo ba makambo est important ba bénéficier na c'est vraiment important si qu'on a habité tout le monde là même dans ma film Nigeria ba théâtre na bino pe total même sous mutu bomi mutu mais mutu ana ke akese la mbongo ezalande nini abando sans mbongo bando sumba mbongo makila na expliquer biso no président poto za bobungi moi non yana lobike ça ba sacrifice tant yo bomi mutu na ke salela yo donc ba combat uzaka gagner uzana na kanga ye asala bilanga ko sala ngo za ni bilanga wana mama mbongo mais biso to mama kati ya bitumba na bitumba yo puissance zo mata succès na yo zo mata to ya zo salela yo pombo polate on organika on m'a dit quoi polate cabo très fort surtout cabo ngana bonana cabo na mona ngaye kati ya mabe na mona cabo na desh na stade wana na buna combat ralenti nga na stade 20 novembre combat ralenti na cabo
Bino boso mona normal, mais comme combat est comme en ralenti. Na bêta cabo, donc 15 minutes sans repos. Na bêta pendant la première minute, la 13e minute. À quel coin a évoqué ya Sami Keko naïe. Ya Sami a évoqué milingi bi fois ne Keko. Na kouyi na mi bisouté. A bêta nga si manaye na chip. A bêta na mon ontre ba bêta nga zetao. Donc la belle 3 jours dans ndako bakisi wana belle 3 jours dans ndako na mangate na hôtel mati. Le catch mystique. Kabon zo mon grand sorcier. Kabon ndo. Ah. Tu as maman t'es catch. Catch. Pardon. Ya mama belé. Ba petit wa so ba je ba katela sika lobi ba sa ba je. Te biso pena yaki donc na ville Kinshasa bakache bakwata 50 te toyeba na ile wana na commune Barombo na ngamoko kache na commune Kinshasa la subaki bibale mettre 7 pila 7 na mettre force donc toyeba la ki na matete na bedingwe ce titre Sibolite Cap des Mvulatino donc toyeba la ki na machine fiki tolo toyeba la ki biso tout mais lelo bakache ba 3000 quartier musuta lwa muchopi. Donc c'est comme ça. Kacha makona on va continuer malamu ngasa longa chemin wana na changer les côtés. Merci beaucoup. Au changer les côtés Kandolobi président ce qui totali bien. L'autre betali solo à 10 ans. To betango loko ezaki lobi mais ba mboule l'équipe vraiment 10 depuis sans souci atika biso. Ocho lobelo moko awa atika ona bateau travailler na bango tangi ba chilo otangi ba Dieu merci tant ba simo photo toyeba bango déjà depuis moko azalaki mais bozalaki na bralima bozalaki na ba sponsor ebele mais le temps to la théâtre na bino ba sponsor wana eza susute eza dit à quoi bon eza conjoncture société na bango eza na baisse eza biso de tolongo eka biso mokote lombe longo na bralima et ce ballon à Bralima, moi me gauche. Alors on a Bralima, ouais Rajibe, ça bangomoko. Compagnie à la baisse, même bisote même, ça l'assainissement, va travailler belle, chef ballon à Goula, chef Clovis, nani donc chef belle ballon à Goula. Donc et ça bangomoko bisote. Rompre contrat si là bon. Moi de ça autre mais ça même sous bazana bango. Toi, le confort, tout ça, na Roderme, toi, ma diamie, tout ça, etc. Tout ça, na bango, Massavko, tout ça, na bango, pas de problème. Président, bisofma, bato balinga, bino ba fanatique na bino nde batinda ki biso, to ya koluka yo, to sola na bino, et ça y peut bien, on monte linga ko zapenda répétition, parce que tout le monde dans un mokondité. O ezapenda cuisine akati zola mama na moni ba chef Omari baza kuna na ngambu na moni ba dudu supu to banana na mokonzi l'inspecteur Richard ba kolo groupe ba ba solo ba na sanso azalaka ba membre d'honneur ya groupe ça bango batika bisoter ko to pepe yo mona ye wana po to na 10 ans ya sans souci yo mona ya ye pour na part na ye to koma na po wana mais ba fanatique na bino ya groupe sans souci ba bengi biso mingi ba yeba 10 ans yango makambele kebele ba sponsor ba ke ucho lo bango tout à l'heure ka ba sponsor te mais ba acteur na ba actrice mususu pe ba ke to yeba eza di ya nini ozo futa bango mbongo tende sa so bando futa bango ba mbongo to ezo ya gele kaka pa na o prezo zo tia na poche ba te ba o sa musa ba o se retrouver te to eza yo muto zo benga na bango non ndeza na musala na compagnie mutasali okomi na âge besoin pension kende to eza likamni ezo se passer na kati ya groupe. Non, ça j'en ai pas sauté, hein. Pour deux ans, ma papa chef pas l'homme, on a pas sauté. Mais toi la vieille Georges Jaza, on a dit. Vieille Georges Jaza, on n'a pas mon look. Ça doit être doyer, bon on va te poigner. Si on a foutu à bangote. Vieille Georges Jazali, toi la liberté de Kalazali, toi na nani Safari Azali, toi la Tatugina Azali. La Tatugina Azali donc Flore Azali, Flore bango chef. Après il y a c'est Flore. Azali, c'est que au Bakenda, ils ont un bango. Groupe ça, c'est une université. Je dis diplôme au monde comme Koki, aucun n'a eu le roi Viviane.
Viviane yimo asenga presanga ya na kena ngana changer na ndika mabete fait to benga na biso ça problème zanda kulaye so alinga ya jouer ko na ye za problème te Viviane nda kulaye bo Serge mo asenga na ye apema ye moko ngaite eza ye moko choix na ye bon nako bitaje mututé bon mais biso tout près tout ça na biso ba mari ba caméra cho bango tout basawana ba chef ba Doudou ba Audrey bango tout basawana za problème te tout ça toujours en forme. Président Tolingi Toyeba, Tolingi Toyeba lisusu. Groupe sans souci. Si le bolongo la ngokombote. Na ebité. Ucho tanga malgré ba sponsor muso ekenda mususu ezali. Nena eba famille ya papa Mathieu Matondo. Moi sinaye. Mandolina. Banane, est-ce que se retrouve à peine à groupe à papa na bango ne boza eloko koti bo na fin du mois enveloppe ndo futa rabatu bolongo le pe para famille maman tala musato salaki et pe sibiso autant ya bino yango to ezala yo mo logo zo diriger ozo lia nyonso futi bato etika lo china poche na ndeji mona mokilia elo ba bengi reconnaissance fo ezalaka na mokilio so ça reconnaissante et ça passe. Nana na groupe sans souci, na mbongo nanga, na jeep. Na groupe na côté la groupe sans souci na jeep, na mutuka. Na kachi te na ngaza la fête. Na kachi la mbongo te. Na ba faire nanga na soma mituka nanga yi. To reconnaissance na vie, c'est nécessaire. So na imabe. Na ko changer be komboti. Sans joie ko finga na sina contrat na ten A pour le moment. Je ne sais pas si je combo groupe Kingandi, mais voilà, mais Tilelo, générique ça sociatika, Yangwana Tilelo. Pour la reconnaissance faire Fiona, Yam da Salenga Nazala. Donc, générique Tilelo, et l'eau comme on a longue les athées, et ça Tilelo. Moi, je suis un jour banabana. Nazarwa papa na bango, papa Liki, les ceux qui parlent à bango. Je m'en na ko négliger banana de Tilelo. Chaque mois quelque chose, 10 ans, chaque mois quelque chose na pesa bango. L'antenne na je peux me comme boy na mon amé na pesa kai. Ngana mamba do ça en bon terme, ton a problème té. A ko bisa au luki. Toi en bon terme, ton a problème na été. Reconnaissance wana un jour nzamba futanga. Ngai na mutema na ngana ngakoma sasu ebungati do bactéries belé bakufa oyo groupe na bango papa Doudou akufa webi nani kidi amfuka kufa webi nakuta papa ebale mondial akufa do bactéries belé bakufa osoka koma groupe na bango mais sans souci Tilelo groupe né et ko résister à travers comme on a tout ce qu'on mémoriser toujours. Donc, tout le monde a combo na ti. Asala pe mingi na mboko mingi. Malgré bakonja mboko bana ma reconnaissante. Oso mona ma asala mingi a sexa bango mingi, a sepel sa bango mingi. De reconnaissance wana nzamba fu. Ataba bazo reconnaître en côté. On a la sala mais nzamba ko reconnaître nga. Oso mona. Donc la saga partout le moy bana ba futata nda ko pamba bana balia ta ko liamuke. Chaque mois, je le fais. La salle à on. Sérimo to monaka mwana ya papa sans souci Fallon. Wana kama na to tanga na ina. Tout ça est art dramatique pe. Na monaka Sérimo abande pe ko jouer. Ah na groupe. A jouer mais mingi te na ebite lo ni sala qui a continuer te. Fallon na bala abana yemo. Yemo kaka abana ko ya a jouer pe. Oui, bon, on a habité, c'est le Inganda Robert, à Ségan Robert, la Fallon, va moi, Nanga, le Robert était. Soit il y a sauté. Cham. Ça a contrôle à Mambeleka. Ah, t'es. Contrôle de Néni. Bon, on a secrétaire de Goubatsanan. So, il y a Fallon dans le contrôle. Bon, on a secrétaire de Tsumburai, à acteur de l'administration, à secrétaire de Goubatsanan. Ne comment Madouti. L'équinaï, ne Robert peut pas être contrôle. Pour les qui n'est propre, mais c'est secrétaire du groupe, l'administration. Donc après, Tsumburai wana. Après Tsumburai, Flore Bango. Après Flore Omari Kabong. Mon les ont dit.
Fallon na bala na ye mutakena to benga na Fallon tiele to benga na kaza, y a pas de problème, sans problème. To benga na Fallon tiele lo. Abenga nga to na problème te. Ok, merci beaucoup Naebi que bozo comprendre muke ndenge président pour des chasses azo expliquer biso par rapport ya makambo toyo kaka makambo bino bosoya na biso bino boyoka yango to yaki kokomisa to yaki kokomisa message na bino bo occuper ba réponse na ye mais to betali solo à 10 ans to mona une année tant akufaka une année na ye ezalaka vraiment na makambe belé ezalaka na Venus bo organiser yango bo loi ça nous quoi Venus bo bengisa bato. Mais 2 ans et comme on lemba 3 ans et comme on lemba musu bo organiser ba marche musu bo kena musu l'équipe ka bo bino mona ina parce que 10 ans oyo et Rosandine bozo préparer yango ndeni 10 ans spectacle ni bo bombeli biso non na déjà ko lemba te mais chaque année quand ça on fait chaque année j'ai passé ba fait ami ya minene une année 5 ans 10 ans au mona une année on a fini sur Saraka bana oke betaka la costa pese mote muken tonga abetaka pazali na hôtel Venus ya to saka na mubangene loko ya munene mais 10 ans oyo na so nga pesa bongo parce que 10 ans spécial to sala mausolée na ye mwanda ku mo bakaroma po fia saka libana bongo ka tombo libana bongo donc fallait que tokole mo mausolée pour ça moi bien. D'autres louer place David je louer place soit chez Temba soit Africana Palace tout ça la peine événement ya munene ezala moi poids mais makokinde talakaka ngamo lo bongo mo passe makokinde ba konti na 5 mois force moi soutien na ba condition que vous allez bien ba vous soutenir Direcab Vital Kamere soit ce que vraiment soit c'est moi le bon la compte groupe sans souci vous à moi bien Chimanga d'abord wana aki mutramswa kachi Chimanga wana des présidents de SMP akipe kuta kachi c'est mo bon kuta na eboy ceux qui pas soutenir biso ils bien papa chéri ba jipe pena na biga za le bon pété soit soutenir biso que vous allez bien donc 5 do ba pas na ba soutien ou ta do salama mozole ya icône ya théâtre on tala kaka tala icône sans souci bayebi sanga maminga na mboko somme da kufi babosani o asala or ça bien té asa icône na théâtre congolais icône sans souci na lobité bobono seka na lobité bobono seka kaneketi donc oh mutemani ko simama vraiment azala le bienvenu pour nous biso numéro ezali 089 91 41 087 089 91 41 087 siège na biso na Lemba pa mama Falai ça a besoin à Lemba chez mama Falai mardi mercredi zalaka à 9h 12h tout zalaka c'est ça namonyo salika appel na batebele mais au bois qu'ici ministère à culture et art na habité où boza ba artiste babilo nyonso tout bo sala tandenge bozo organiser événement 10 ans o ya sans souci bo il faut bo le canon na ministère à culture et art pour na habité boza ba carte na bino ba artiste si comme ministre à culture et art bo lancer appel pas na été pour Agnès bo kota da dossier moi rejeter ce qui parle na bino tetonde on a dans le tobi gouvernement ekobima so moi na lo bango siko santé faut pas misana gouvernement après to komena bango officiellement mais pour la NTPC oui, comment pas président Massoum, nous avons un vice-président dans un TPC, et vous allez bien, il faut Massoum vous soutenir, vous allez bien. Mais pour le ministère, tout le gouvernement est bima. Si vous êtes bimi, vous êtes comme là-bas. Événement, les cas aussi, vous comme là-bas, on peut assister, non? Aucun jour. Le ministère est un pire que le ministère de la Culture. Il y a un pire que le monde. Na koba, tina lemana. Donc on a intéressé à mon soutien. Même balo sur le gouvernement, le gouvernement a changé. Le gouvernement sur bimé, tout comme la bango. Tout comment. Merci beaucoup président. Nous toye basiko yo ndolobi olinga bosala mausolée à part mausolée et zandeni bo bengisa ba groupe msusu ba ye za scène mon bosala ya sans souci to histoire mo ya kala et les cas ndeni ni expliquer biso non. Après mausolée to lo place il y a maman Rosala soit il y en a soit chez Temba soit Africana Palace to lo place to Rosala
oui théâtre faut ça là donc ça là na baninga lo sobe ça ngate ça ngate en tout cas bamnanga sobe ça ngate to luka mo loko mo bien to organiser to ça on sima pour ça nanu 4 mois ça nanu to organiser bien na obisuka. Ok, président. Mais tout le monde a appelé pour Batumi, bah comment ça va luka ka eloko, to luka même sur pièce mo a betne kan internet à monyango mais so to bito luka ba œuvre sans souci à kala. Ba théâtre sala o e marka pe. L'internet tout le monde a ngoté. Est-ce que na occasion oyo ezala ke boche écran géant allez bozo projeter ba film na kala son internet ya te bino boza na ngoto po ba se souvenirs sous na. Oui, na foué na antenne A, ba archive ba bengango. Na foué na antenne A, ce qui ba archive kala ko sala, to projeter ngo na salle, to projeter. Na lugana na tuna beli na antenne A, yem tazama mwana. Na tuna na. Merci beaucoup. Photo Tikayo déjà présent poudre de chasse pour l'obéza tournage pour que Goling la bise sous ba pièce n'engé tozali ko continuer ko séparer malgré mko na wazate. Batnes tout batalio partout dans le monde oye bisa bango nini parce que ba fanatique ya groupe sans souci d'Afrique baza ebele ba msu ba voyager ba msu ba na poto ba msu ba na Kinshasa ba msu ba na Bandundu ba msu ba na ba Congo à travers émission oyo ko bisa bango nini. Na go sepela ko inviter tout le monde. Ouais, les gars, le groupe sans souci. Et vous allez bien, bah, Josco, Afouaja. Oui, tendez ma bête. Ngana rakine. Nanga ma bête. Ouais, le moment nanga ma bête, les cas finga yo, à quoi y'a pe? Té, ayate prend au bête ma bête. Ayate. Espoir catch zonga. Espoir catch zonga. Azaka moko. Ouais, le mama pona. Aza. Ba kono je ba ko ya sauf moko wana. Moko na solo wa miyebi. Ayate. Tuna mona na ko péter la porte. Le désordre. Donc na siki ba Josco, ba Omega. Ba Nita Batapoto Amanda na Suisse 2 minutes na Paris Kenzo na Paris petit na Mouchebe na Paris do ba belé na poto so ba ko yoka so ba ko soutenir be ba ko ya isa bien Omega ba na Paris Anita Zali Amanda tout solo j'ai tout mameyenga asa en Allemagne je crois en Allemagne Joshua na Luxembourg. Donc, on va porter main, non, c'est pas trop. C'est là bien. Donc, groupe ça, c'est ça. Les sanga, les fans absolument so, soutenir les bisous baya. Numéro 1 a pesa qui, a pesa on monte même content sur dans la groupe na bango. La ligue bango mingi. Merci beaucoup. Ce que photos wa chef Omari bazan na réunion kuna. Na Paris petit nangai Bernard Dialunlama. Bernard Asoganga na pesa monte na Paris. Na moi c'est une Solange fiction na Suisse fait ma business na Suisse parce que belle matin mon nous c'est tellement fiction na Suisse fait ma business na Suisse Ethos na Paris Alfred na Paris donc na pesi ba mbote ministre bazali na Mimi na Paris na pesi ba mbote. OK, merci président tous osiko ba chef Msou baza kuna bazaki na réunion kaka po na préparation il y a 10 ans depuis sans souci Mathieu Matondo Matea atika biso de ngoto ngito yeba mo moke organisation na bango ezandenge mbote non chef Omar Kabon mbote na yo na DG Boakungu. Merci, je crois que vous surprendre biso tu as vraiment la réunion stratégie par rapport à il y a 10 ans. Vous savez 10 ans la roloba boye ils ont apparaître peu de choses. Mais dans autant abonné, je te dis, ils ont facilité. Au bout de 10 ans, 3e primaire, hein, je crois. 3e primaire. Donc, c'est-à-dire comme une moto. Assez évidemment, bien dans ma lame. Et ils ont exploité moto saline, c'est à pouvoir, il y a président Poudre. Il y a quoi encadré Bisson Sima, il y a Papa sans souci, puis comme ça, Bisson a 10 ans de succès. Il faut rappeler 10 ans de succès. Et puis, groupe OESA, un groupe très exceptionnel. Groupe sans souci qui a 31 ans d'existence. Et puis, 31 ans de succès. Les fondateurs à Tigibiso, on continue de succès jusqu'à nos jours. Et puis, on connaît toujours 11 ans, 12 ans, 13 ans. Tant que le président Poudre là, et puis, Biso va collaborateur, 10 ans là, et il est capitaux au Kénan sur mon Sigamakasi. C'est vrai, on est dans l'étape à la stratégie parce que c'est le 23 juin et ça 10 ans. Dans 4 mois précisément. Les événements, tu as tout bandé en Osiko déjà.
Moi, toujours arrêté stratégie dans ma chef. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ni photo sale. Tout le cas soutien. Tout le porte wapi. Pour placer bakunda sans souci sur ok au tala yango bozu micro na bino na caméra bo kende bo tala place bakunda sans souci na mbete ko kapasi. Na grandeur sans souci bakunda na mbete ke na place moka bachaka Pierre Tombal et ce n'est pas significatif que comédien ya rang na ya ko la na place wana. Ou batu musu ba luka ba ya ta ba kangata photo po moni ba tombe ya batu ba sans souci faut za ba site mo touristique. Donc veut dire batu baye baza besoin ba kangsa ba photo place wana akine soir na kangsa photo place ba kunda sans souci. Mais batu ba sala yango te po isa le côté place yango. Soki bandeko ba ka tambela nde tozo babwe ça serait une bonne chose. Baya ba tchapsoma beaucoup ba messena minini ba mboko. Hein batu minini ba ka sans souci même dans le monde du politique hein ba ministre ba sans souci bazali. Même soit à l'époque baza pi ba ministre était ba sans souci à kota na banda kuna bango à ce qui saka bango soulager bango na problème X baya na soutien et ça la biso bien entre alternative miko ba bia zam tema malam son excellence Vital Kamerhe ba bien veut so beti mikolo porte a fongola même nazo fongola donc na sinaleli ya na moi trop na moi ba monsieur Benaleki ceux qui n'endira sur micro na yo message e komelaye biso to senga biso ka mbongo to zongote to senga ande ba sale loko wana ndepone mozole mo possibilité pe ba longo la corps poto mona ki ya igo ya kwele igo tanzamba longo ngo ba mema na nécropole est-ce qu'il y a possibilité pe bolongo li corps na mbetsenge kuna boye na ngo petit ba luke place mo côté ba kunda ba taboulé côté ba kunda ba kester côté ba kunda ba mari bisa mo ko pas grand artiste mboka na biso ba cheono le ba kendara mbetsenge si ekufata bosali est-ce que suivi a bien ça possibilités à moyen. Donc ce gars va moyen bimi et ça la possible. Donc ce gars va tout en a tout singa va tout amiga na royo kabiso de tolo babu. C'est possible les a facile. Yo kasi mutu so ba chenti $10,000 pour ba ça elo ka bongo. Bazali na ba ba salaire. Et puis salami dans un laps de temps ba se peli pe ba bi oui et commis place mon donc ba oui oh ne place maintenant sans souci fakala là. Et bazali belé. Ben toujours espérer parce que l'honorable du peuple Azali papa social Edi Iyeli donc il est au Solane de projet il y a 2 ans je crois que c'est au salé sous moi rappel à projet en haut tous à dans les bancs et puis tu cause la réponse moro favorable panaï mais azara y moro ti basé belé donc tant au fait qui 9 ans ah ba lettre tambolagi dans ba bureau il y a ba kondi ba lettre ezali ba lettre dans ba bureau ba kondi pas possible répondre peut-être bon tu vas péter pourquoi va répondre absolument. Mais le bureau, on a écouté la lettre, on a accusé des réceptions. Il y a la société minée, donc. Mais tout le monde me refond la mité, mais pour tout le monde, ça la lettre. Quand on est tout le monde, on va revoir dans le tiroir, on va tout dans le directeur, dans le cabinet, on va tout dans le secrétaire. Est-ce que le dossier, il y a sans souci, il y a année passée, il y a un moussa, un pied, ça, bien. Voilà. Merci beaucoup. Chef, non, on peut chef, mais l'habité fonctionne, on a raté. Oui, nous sommes chef, mais je suis les cordons du groupe, les coordonnateurs du groupe. C'est-à-dire tu es si mais président pour ngana mama Flore biso ba coordonnateur il y a groupe sans souci. Merci beaucoup Omar Ikabongo donc tozana papa na biso na habité ba hôtel biso pe libanda mboka ba hôtel libanda mboka ba to baza pe na ba jouer pe na groupe sans souci ba voyager moi message mo pour na bango je crois message on a passé déjà et Simbape bango ba cause un message mo particulier te zaka yango ba comprendre ça question ya moyen ce bazan na moyen ba yebi numéro par exemple pour de basongi ce bazan a numéro te ba benka numéro émission na bino bo pesa bango voilà ba on nyonso to pesa ba mbote pour ne pas citer le nom ba tellement belé to pesa bino son mbote ba nyonso ba bi o mari ba groupe sans souci ba rappeler le défunt sans souci matea to pesa bino son mbote merci beaucoup président cordon au mari tozala papa Munduki papa Georges mbote na yo ah mbote maman papa yo sali bambula boni na groupe sans souci na groupe sans souci na li doyen ya groupe c'est-à-dire c'est ma 20e année na katia groupe sans souci oui na li doyen ya katia groupe sans souci voilà. Le temps à 10 ans, banda papa kufa atika biso na ebité yo en tant que doyen makamni okoloba oyo bato ba hôtel biso bazan a besoin yoka. Ah merci maman pour nangai en tant que doyen c'est-à-dire eyali et pas na biso yali c'est notre devise c'est-à-dire chaque mboula c'est-à-dire to sala ka likambo pona ko reconnaître nanu mutu wana parce que to banda bengaye marchar
Alors, c'est-à-dire, Oyo, Tozo Sala, il y a 10 ans. Banda à Tikibiso, alors tout ça qu'on préparer, tout ça les locaux, moko susu ya munene, pona tout se retrouve à Kane loko, wana mutunio, tout ce qu'on sika wana, azo sentir que wana yali fondation, il y a groupe sans souci. C'est-à-dire, pona biso, yangone tu senga ka mingi na batu ba meka ka pena no kopesa biso maboko parce que yali lokumu ya Congo. Ah, c'est-à-dire l'air batu toujours beta ba porte batu wana bazako aider biso bozo monake et yali lokumu ya biso peuple congolais pona du côté art na biso artiste. Alors mingi to benga ka pe batu na obali na mikili ya poto surtout mingi pe na Belgique to ali na patron Ramazani vraiment na senga ke panaye à soutenir biso na 10 ans oyo. Tuali pena ba sere Mariana, Loa Kasai, comment quelque chose enveloppe moko boba et bois kamika kabaye kitika kanakati ya groupe sans souci pona kaka to landela likamwana. Ça dit na ko sepela makasi. Mais merci beaucoup maman. Merci beaucoup papa Jean. Papa na biso artiste mbote na yo. Mbote maman na déjà. Atata ngokota ki sans souci azala kité mais oza na kati ya groupe sans souci 10 ans. Nangambu na okolo bani pona ba téléspectateurs botala. 10 ans depuis la disparition du maréchal. D'abord, ngai na obanda na kopesa ba téléspectateurs nyonso merci. Merci pourquoi? Merci parce que bazala na biso avant maréchal, ba continuer kozala na biso lelo après maréchal. Merci pour na ba conseil na bango, merci pour na ba message de soutien na bango, rapport na bango sans bango, mais lelo est sous groupe sans souci et l'ingé tenir pendant 10 ans. Après disparition, il y a leader na bango. Voilà, on a koyebi sabango. Mususu on a koyebi sabango, ils ont que tu as préparé commémoration, il y a 10e anniversaire, il y a Liwa Maréchal. Tu as besoin de soutien na bango, il y a makasi. Tu as besoin de soutien na bango, soutien matériel, soutien financier, soutien sur le plan moral. Et ils ont vraiment les bienvenus. Et pas n'abisso parce que tu as la banda papa kenda, tu as la orphelin. Tout ce orphelin, toujours vivre dans leur propre effort, et malgré que moi, lisungi, soutien zangara ngote, mais toujours bunda pena makasi. On soutient na bango et aux allez bien, to réussir événement au toujours linga tout ça là, to réussir, yako tongela papa na biso esika. Pour les loyo, muta okota na cimetière esika bakunda maréchal sans souci, au tambolo luki au monate. Biso mo ekoma ke notre okende to koma na référence moko ya nzeta manga. Imaginez-vous, to koma na référence ya nzeta manga wana siko so bakati yango lelo. To reconnaître tombe ya papa ndeni ndo bosunga biso to tongela papa esika eza la référence oyo mutu atako kunda mutu na ye atala tali ya monike maréchal sans souci bakunde wana. Pour maréchal aza mutu oyo a servir mboka. Asali mingi pona mboka. So il est le groupe sans souci ezali boy. Et grâce na et puis groupe sans souci, le premier groupe privé na RDCA, donc c'est grâce au maréchal sans souci. Donc soutien à Bino et aux ala vraiment les bienvenus par la mission. Ouais, tu batali ngai na pesi bango bambote, na pesi mabaza ebele, kotanga ba kombo liste eza mulai, na pesi bango bambote ya trop artiste na Bino bolinga créer de mukanda. Yeyo na pesi Bino bambote mingi toza vraiment on a besoin ya lisungi na Bino et osa biso malamu mingi. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, na suka émission na biso lelo. Boyo ki to banda ki na président poudre de chasse boyo ki ndenge nini ya lobby ninga répondre na mituna o bino ba téléspectateurs botinda ki biso to ya rotuna à répondre bientôt solo lipé na comité ya direction ya groupe sans souci boyo ki ndenge ba lobby donc 10 ans bato ba lingara sans souci bato bolinga ki bato bo continuer à soutenir groupe naé malgré la musique 10 ans ngoyo il faut ba salela et tom poso to betika tout to zika caméra to kenavan ne ba si binoka nzete amanga nde comme référence donc ezali kamba soni
kosalela ye mausolée ekozala bientôt kolongola nzoto na ye wana komema yango ata na nécropole mpo bato baya mpo baartiste mingi bastar mingi baza wana esala vraiment bien makasi mosala sans souci asali na mboka oyo na biso tozalaki bana mike na bino bamikolo boyebi yango bozalaki ebele olanda biso partout dans le monde na Gabon namoni Bernard Chamala le vrai parce que bafo baza ebele na États-Unis namoni Belinda Mosese hein? Belinda Mosese en tout cas bambote na yo depuis États-Unis nakobosana pete na France namoni Jirese Kamanda balobi mwana poto nzamba sa mikolo mwana poto tongo bambote na yo na Suède namoni Emmanuel Kimpioka bambote siko zali nakobosana te na Irlande Bijou Ediaka Mongolo ya Mboshingolo bambote sika bozali batu tu botali biso famille Lokonda Mobimba na Londres Bobette Lokonda binotu boza ebele bolandi biso mbala sima botika malabu na bandako na binoto promettre bino ke to kende rozola bino bomona place bakunda sans souci na référence wana ya nzete ya manga to rozola bino bomona ndenge nini artiste opema bien te opema bien te malgré musala sali pour la mboka. Tukutane prochainement. Merci na Sim CC les azaki na montage. Merci na Van moi na azaki na caméra. Na zo émission mobimba na mbale yango na tindi yango na France et pas ya maman Rachel Futa motema ya Ted Tendai, maman na Ted Junior, maman na Blessing, maman na Victoria en tout cas, maman na Jason. Bozo émission botala yango na Ted Tendai ba critique, ba remarque, ba reproche bosala. Après botindele yango le véritable code mondial. Il y a Willy Moucheni, il y a Marita Moucheni depuis France to kuten prochainement botika malam na banda kuna bino.